yebisa oti. Oh, yo zala penza ke baluki batu nyonso ya malonga. Biso toza okipe. Nde batali bazui yo. Sena biso toza okipe te bozo. Te préféré ma diable bandit. Bazui yo. Deuxième édition, bazui yo. Deuxième édition, babengani yo poani. Oh yaya, baninga bakumisa pe contrat ngo ozape na contrat. Yaya yo mutu bapumbwisi bongo. Okokata ko expliquer batuteti na bapumbwiseli yo. Mozo yo tout atolo chaîne ezora ba contrat yaya ozo contrat sima mukonga muninga mwasi lokwa yo. Ndelo ko tout la tolo sko yaki yo moko na kibo mwasi no betel bimisa episode de contrat o yo ozo na ki yo moko na kisara na yo. Des contrats des années contrat na liboso niki ya mibale nani. Po contrat na vie ya liboso niki. Ya mibale nani. Tala fi o nzoto salite o yo yaka po e réseaux sociaux yo loba na batu pe yo fingi batu. Yo kyo finga mutu na réseaux sociaux mba mutu ana nzoto ankiele lokwa yo aza. Bo finga batu pona bolatra bilamba. Longola bilamba ndenge ngana lata clip na lata collection na clip amolasu. Na chaba imanze. Longola pe bilamba la kisapso mupende no munene to mona katikata makolo. Ndenge za muendu. Tala fia elamba o sambi lamba o kokoloba te. Akoke piscine te. Fia sans piscine. C'est la psota snap o vanda ta na piscine. Ato o sukola te. Vanda ta na kiti wana kaka kiti kwala. Po yo mamba piscine. Tio lati a Diego ba chemise wana. O ba desina ba makasa ya makasa mbila wana ya plage. Vanda ta na plage o kanga photo. O lati kaka bikini. Bikini ya bataille no pesat. O tala fia soni yo ki finga batute. O tala manka matière ozo djembela na matière etali yo te ozo djembela. Azanga mutako boma soni. Angelica zawaka esprit pete oli Angelica omona nga na zemo kanisa ko oli nga do. Otikala yolela omoni ko zanga mutako lia na réseaux sociaux Okomi ko telenga no komo loba na makambo yebite moko na finga ka belle vie poto banda sola te obande ko otapoter la famille. Est-ce que sozo solo na mutute nde fo finga soki bo solo la na mutute et puis mutango bo yebani te bo tambola te bo lia te o mese ko na kindoki siko belle vie ti okoma ko tele asolisa te okenda luka relation na makasa ki paka ote po ngana solo na belle vie akipa ka oto lukaka babezi na osoni bacha okababa kuku pe babeta okakipa ozwango okoma otelenga na libanda lola soni iyo za kofingi mutu lelo lobe okoteli sans position manka matière oza même pas na appui ya maloba na omoko do soko lobi batu nyonso baseki bebi ke lobi oloba ne be soko lobi se batu ba oseko bebi ke lobi akoloba na ye de sans position okana position te senga yo modèle o finga grâce modèle o ya na biloko nyonso panzwa bimisa epo okisoni te oyambi pe su panzwa grâce on a téléphone oyoki su soni te lobi nango ye makambo nyonso mura zolo beze solo po bazaka ba camarade te yamtaka na position so zaki mayele ata mura oloba mambo solo ndenge ka yo yambaki grâce so zaki mayele Oengaki oboya kama munyoso muro oluba okotela ka grâce mais tellement za zoba oyebi kozana maloba te oyebi maloba no moko nono yana valer te po olo action na lobi oya aussi na zonga na be lobi na baki nini na zonga ta na se ozo tatone ona ba argument te po ba baki équipe na yo atezo pola bande ko équipe na tezo pola basalani équipe na yo atezo pola basala ni boko menanga na ba commentaire boko menanga na ba commentaire équipe no atezo pola basala nini bandeko merci beaucoup bakumi saraka ke équipe na yo oko défendre yango kaka po eze équipe na yo sikobote ilanga zoba oyo fi o abo yangana ofungwela papa makolo ozana mwana bebe na maboko yebe okalkile ba règle teli kwa ko za zobo ki obota tina camarade ya papa poza ki zoba comment yo oyambi grâce à na téléphone
alobi pe apesiona beloge bandeko mutu akokoza bete boy apesiona beloge na sepeli nalingaka comportement na yo na kokoma lokwa yo après lobi nango ye lisusu makambo nyonso moko azoloba eza esolo mpo bazalaki bakamaradi te wana nini obanga mura yaya soki ngai yo ndeka grâce aleka na telefone na yo ndenge kaka leka na telefone oyo ya mama nyonso mura bandulu basoki nga na yaki yo ndenge na bandulu bakaka okosa na kokotela kaka ekipe na nga na koencourage yango ezalaka bongo omona nga te nde naka na bayabe ekite mata na kokotela ya be so tokoswana na privé mais so na pelisi live azaka mwa malamu nyonso akosala na ekozaka ya malamu na réseaux sociaux na privé nde na oki oswani isi na miso bato na kopesa position te koya bosaki mabe te mpoza mutu na nga masa na nga oui Maria Tumbaleki na nga ata asali mabe na kokotele na réseaux sociaux ma nyonso kitoko na privé nde so na mona ye mabe na oloba nde na privé na opesa espace te na miso bato mpo na yebi ke mutu na nga na opréféré na swana na téléphone na ba Christelle Fernandez na opréféré na nene ya tia ki opianga conseil na réseaux sociaux na téléphone to swana ye makasi to swana ki afikuta aki témoin to lobani samedi afia kamwe obolobani na bino epo biso to swanaka so to swani to lobana rasamba lobisa biso so ye mo amoni likambo bosani ke to swana ke bengo Karine nga peso na moni kamna bosani ke to swana ke biso to kindana mbongo. Dans nene yo ke vanda na réseaux sociaux akoloba makambo na nga nyonso mais yo soko ye koloba akobalukela yo akobalukela kozwa 12 yo moko kokamwa preuve ne ba mama Kongo ba komisara nene ya camarade na bango bazwi nene ya oto sangela Karine nene ya kota na katikati ya Kirina bango apanza bango loko abambinzo abendi no magailo mama bi ya yo za ifo kutoke maswa nzela mo Karine leki na yo akoti na conférence abendi ese de pana mayaya trokende nzela moko azobende kire panza na rate puis mama Kongo se retrouva ye moko yolela ah oui yo siko zoba oyo otikala yo moko na mokili pozanga position mutu na vie azaka na position Arieta tu me dérange mutu na vie azaka na position même Bible lobi soko za malili te zala moto babi soko za tiede nzamba kosanza yo soko za tiede mwana problème ni nanga zo ya ko fulela ngaka na litoi qu'est-ce qu'il y a Arieta oh bon mon papa ngo yeko lionde na litoi nanga même là je travaille ma chérie oh ils ont un sens temps et loko nini ya pour na litoi nanga oh on bakal boy ndena lobby oh non ça se fait pas Rita non oh Bonjour, bonsoir la famille, ça dépend Ernest Bozoa, c'est Noëlla TV. Ernest Bozoa, vidéo na biso la famille pour liker tout, s'abonner, tout partager et que ça la biso bien. La baran azali na live azo lobela pona makambo ya aputu oya yambaki grâce temo to mona ki biso no soto yokaki ndenge grâce temo ayoko sala droit de réponse na ye pona mura. Donc tozo yebate toyoka kindenge nyonso grâce à lobaki ke azozwa exemple ya Saratula siko tozoyeba te Saratula ngo exemple na ye ya malamu azalaka nango ya nini tozo comprendre te ezaka bakosa leka o basalaka ou quoi toyebi te sikoyo mura aye koloba parce que ye azalaki ami intime na ya grâce temo ele grâce temo ele mura aye koloba vérité sikoyo abaluki susu akoteli susu mura donc atiki susu grâce siko tozo koyeba te ezali douce ou ezali nini tolanda ngo ensemble na bino na chez Mokonzi en tout cas tolanda ngo ya nani te ok ndako sala kiboyi ti epa mama Sylvie o azaki chinoise era longwe ka chinoise okomi boyi na epo apeso matière
Ye pa sakana na yo ki oyo kaka edenda ka saba simba ngo adendi si o san o simba matière to dendi. Soni. Aka okosa batu na nini? Okosa batu na nini? Maman Marie-Claire Lundula je te sali. Oh yo to boya, yo pe to boya. E pe batu TikTok ba jemima ba okanga mano. Omona tina yaka okebisa bango. On a kamba on a yo kebisa jemima batu TikTok baba temona bi jemima yete. Jemima yo kela ebisote. Ayeke yo kana retard. Era monyo na Rosie à comprendre zongi ya Karine ya ngabia. Wana mutu te yete apu. Ayebi nde babate la relation te ayebi kope sa position te ya zane sans position telenga na libanda lola. Place nyo samoni nzela koti neto ke ko dinda na libulu sans position. Siko lelo ya okosa batu na TikTok okosa pe oh bino ekirindika bozaka ba mikala grâce oh mama yo koko finga mutu mukala te po yo moko no uzaki mukala et po yebi pourquoi ki mukala no esila ki mukala no esila po nga madame no na ebisa ka soko meki ofinga yabe oyebi ba commentaire ochelanga na live na nga direct na YouTube oyebi siko yo so zaki mukala te est-ce que po finga yabe il faut banganga il faut yo tunanga bande kotoza batu ndenga na aboye est-ce que pona sela putu live na ana mutu na bengi pona benga mutu na tuna permission c'est que mutu ana na mukala ne a madame na nga ifa pianga permission to so la claire bandeko Karine Mbala je te sali yo yebi po ofinga yabe obando yo senga nga permission oyebi po yebi ke no tomboka pe jour na tomboka nde jour na benga na o po finga Yvette yebi ki fo yo senga nga permission ngam na zo ebiso okay finga Yvette na kosite na wanga na te e ate ke po leona Yvette to yokana na wanga na mam na sala te ngam na ndo tindo finga Yvette okay finga Yvette soki mida tumbolinga na tindo kendo finga mida okay po fingi mida yo epa nani na tinda ote epa nani Angelica banzo finga Angelica yo fingelinga nani te o meki mukala yango wana ti kimukala yo zo benge kirindi o meki mukala yango wana ti kimukala yo zo benge kirindi kayangwana oyo sala toute ta vie na réseaux sociaux oyo kimukala eko sila yo na bengani yo video ya bebimi o lati ya be na nzoto saleli video moko mi bale comme ya mi sorte na biso ekoki ngamo na sali live na bi saraso mekyo sele ya be video ozwanga mabe oyebi na live nango koto banzi okoma ezala kate Karine yo kanga ka matière ezelo ko ekotsa mbongo ngana bi non atezo kotsa mbongo za mutu nanga dejo saleli ede ekoki oyebi ndengo lela obosani o lela en plein live ozokoma nto ozolela moto amilelo yo lelo kyo loba na batu le kanga mona ebiso ekoki ya Ange jete saline ya Ange tuni o nani o Sara tolana na posa la television roba boy po bandute oyo ezumo ya kini elembi babi mpe mindelo ngo ekoma esu minene makasi ya ona lingi docteur ana kataki mari atongela ngai banduta oyo ona exposé ebo nga mutu na lembi na ebisi ofingi ede live ote Karine na continue ko fingo te yo zaki mukala ofinga era saloni so ofinga epona ngati poza ki mukala nanga mutu nyonso na bande ko swana ne obande ko fingira ngai kitoko bref ne ofinga era expliquer le mo kiliona era boela ni era saloni po finge ofinga epo na madame na yo do yo ko benga mutu mukala te po yo moko mukala numero 00 et puis yo za mukala ya mabe po yo za mukala to benga na yo to lembi ki mukala na yo na vandi na kama na nene na ya be to tel na bi yesu te na décider olongwe me yo lelo zo ya ko seka mura mama leki ya mwana nga rieta oyo benga mama leki mukala grâce o yekuta se ki mukala bien a déposer ye moko ba longoli ba petete ye moko a longoli sokoto a déposer sokoto ezo telenga na eluka muta kolata ngo ma chérie
différence eza o sentir nuance eza wana yo ba longola yo na ya longoli ye moko quand même na kimukala ngo so eboza ki fonction moko respecter ye alors po ya sali mukala ya odds haut niveau oui po ya longoli sokoto alembi alongoli jacket yo to longola na makasi ozoboya ko longola na biso jamais soko meke ofinga ebe okolongola ozoboya to longola na makasi lelo telinga na libanda lola. Ok ma chérie, alors il faut se calmer, il faut s'apaiser. Rendre vérité moi na de mon cœur je te sali, il faut s'apaiser Sarah. Tu connais encore sabato. Ok? Tu connais encore sabato. Olga menga je te sali. Kozanga matière aye. Bongo sikoyo ye abande ko kangela grâce na ndako po nini? Mito yoka soni mito. Net grâce ya ndumba de naissance nani okangele na ndako. Seba okangele na ndako siko mibali nyonso bandoki olala bandolala na baona ndako nanga. Andola na baona ndako nanga. Epozo oka soni te ma chérie. Na age na ondengo zano so bokola muninga no mwasi. Tuna biso batuto bokola baninga basi lokwa biso. Ke yo zo régler obokola rape muninga mwasi a régler. Ka ma chérie biso to ba fille mère. Ah oui, faut bon respecter biso. Na aluka ba fille o ba vandisa baninga basi na bandaku. Soki boza awa ba fille. Challenge bandi. Ya ba fille capable. Azo regle ye moka regle kama zui muninga mwasi pa regle ka ovandise na ndako afutaka loyer afutaka courant mai aolatisa muninga mwasi azo lesa ye aomelisa ye afuteleke na taxi ba fi abongo nde nazo luka so baza awa o avandisa muninga mwasi na ndako ya muninga no azate na lobi te ko vandisa o leki na o propreté soko vandisa leki no a famille ya no a famille wana na o luka binote na o luka ba fi o ba vandisa ba camarade na ba connaissance ba fi o ba vandisa ba relation ba ninga basi lokwa bango na ndaku kaka ko vandisa pamba te ya o sombele lamba o sombele basket o somba ka perruque yo lati e palati ole sake kwaker na vie ya kisasa ole sake pe glace ya poto te ya Afrique ba fi o ba futela baninga ba mbonga ba opération boza ba fi o penza fungoli sac na ye ane na compte na banki te me afutra docteur mbongo ndambu ba opérer muninga mwasi le qui n'est propre te mes relations autrement dit collègue ba fi ba futela ba collègue ba opération boza ba fi a futeli collègue opération ana molimo lumière aboyi liwa aboyi makiletanga aboyi komona muto akufa ndimi abimisa mbongo na ye oui a futela collègue relation baza so boze fo bo se manifester ya bo ba fi a lokumu baza te baza ebele te la baran bo ba fi ya bénédiction bo ba fi ya lokolo pepele baza et puis ba fi ya bongo ebele te se boza na zo prophétiser pour na bino parce que eza vie o nga na sali bande ko ba fi ya bongo se boza ya soza déjà marié nzamba zo lokumu mais soza baza ebele te la baran parce que epesameli na motu nyonso te il faut ozala na motema bonzambe na motema mutu oyo azalaka na motema mawa mpona koede epesamela mutu nyonso te voire même ata ndeko na yo boko kofanda 3 mois peut-être 1 mois boza bien 2 mois 3 mois bokobana kobendana mutu na mutu azala na bacaractère na ye mais soki boza na mosika bokozala bien mais kozala pembeni ata leki no libumu moko papa moko mama moko okosupporte pe te bokobendana bokoswana donc ezalaka moto nyonso te epesamela moto nyonso te la baronne soki bazokondima yango wana peut-être bakondima na kati ya tiktok balobi nganga peut-être mpo bamona bango mais ezalaka mingi te et surtout na Afrique na poto tokoki kondima moke mais na Afrique na pasi Afrique nyonso ndenge ezalaka ndeko na yo mpenza mosopo moko mpenza boye te
mais oui camarade loba ki aza penza camarade no intime ko supporter bo fandi charge wana nyonso bozo partager pe ata moke mais soki azali penza ke apesaka te eloko te nyonso aka yo franchement epesamela moto nyonso te vraiment bravo mpona yo lolenge osalaki mais soki bandimaki yo te grâce ya soki andimaki te azongisi merci te mais eza problème te metala yo moko nzambe ndenge azokopambola yo azongisi lo na bandenge ebele ndenge oyo olingaki te okanaki pe te metala ndenge apesi yo yango ezali kaka oyo olonaki lelo nzambe azongiseli yo c'est ça mais bakosa te ke ngai nasalaka boye baosalaka mpona plaisir mpo bato bamona bango ke bango mpe baedaka mais osupporte moto wana bie mpo moto azala na bacaractère na ye na bacaprice na ye alors en tout cas ozali afélicité mpo ondimi kozwa charge ya grâce aza ndeko na yo te azali kaka moto fille moko kaka omoni osepeli mpe kozala na ye ondimi ye na bacaractère na ye nyonso obimisi mbongo na yo ozwi charge na ye ake hôpital obimisi mbongo na yo eza moto nyonso te akoki kosala yango en plus olobi ke ezalaki économie na yo $300 na yo ezalaki obimisi okoti na hôpital sikoyo soki ozalaki nango te alinga asala nini alinga kufa mpe mais osini yango olobi non oyo ekoya eya ondimaki yango parce que olingaki ye mais na tour na ye il fallait pe azongisa pe merci wana tellement biso bakongolais tozalaka bato moko toyebi te soki basalaki biso na quelle sorte ya matière toyebi te ndenge kozongisa merci toyebaka te ndenge akopesa merci na moto apesi oyo ata verre ya mai toyebaka yango te tozongisa kaka mabe likolo ya mabe c'est ça mais or ke azalaki motu moko te ke anéglige yo azalaki motu moko vraiment asenga yo merci na bomoi na ye bon akoki kozala wana te ke akosala eloko boye kaka apesi kaka merci akobaluka boye merci non mais aza na reconnaissance ke lelo soki nazali boye ezali mpona Karine Mokonzi moto asungaki nga na place nazangaki apesaki nga nazangaki elamba apesaki nga nazangaki place ya kolala apesaki nga nazangaki kisi apesaki nga kisi mbele alinga sala oyo nyonso te mbele yo olingo ozala ya na ye ya exemple azokopesa olingo ozala modèle na ye du fait que biso bakongolais toreconnecta motu te na bolamu oyo asali tomona kaka mabe ya motu toreconnaitre yango même bolamu ya motu tondimaka yango te ezalaka faux débat na biso faux caractère na biso mentalité na biso ezalaka ya mabe c'est ça alinga azala na minute ya kosala eloko boye fo akomisa oke te mwana mwasi wana Karine asali ebele mpona nga mwana mwasi wana Karine asauve ngai mwana mwasi wana Karine aede ngai na place nazangaki Karine aedaki ngai mais asali yango te c'est pas grave nyonso nzambe moto afutaka nyonso pe efutamaka kaka a na se yo moko pe ozomona Karine ndenge vi na yo nzambe azokofuta yo nyonso wana ezaka bafruit oyo olonaki oyo osalaki ata na grâce te seki osalaka mpe na bato mosusu oyo kokobimisa yango na kati ya réseau sociaux te oyo ya privé oyo ya yo ya sursir mpe bazali du fait ke ye moko alobaki mon mari ya sursir mais ezalaki ya sursir te mais yo mpo oza na oyo ya sursir oyo osalaki mpe bolamu babima mpe na mpwasa te donc merci wana mpe nzambe azofuta yo yango lelo ozozwa bafruit na yo ya malamu lelo ozozwa bana na yo babombo na yo lelo ozozwa oyo ozalaki okanaki na vie te ozozwa yango fo opesa nzambe merci en tout cas nzambe azokopambola yo kaka ozokende kaka liboso yango balobaka na vie kosala moto mabe te lona bolamu sala bolamu kofuta yo un jour yango oyo osalaki lelo ozolona yango vraiment la famille nazokoma na suka video na biso soki bozwi video na biso bo like bo partager bo aimer bo s'abonner et kosala biso bien makasi c'est Noela TV merci nazotika bino bye bye la famille.